Ah. Nous avons réalisé des centres pour défendre moi aussi là, bakonzi bangwana atie volonté pour nous relander la parents na place ba parents bazalaka et accompagner na ngai moko Gloire Pembele pour na kopesa bino ba détail pe ba résultat à propos ya makambo oyo déroulé na famille oyo na bando ya mwana oyo to bandaki kolanda na kombo ya Silai. Là on y va déjà toujours quitter dans le quartier où papa on va vendre ka maman on va vendre pour vous donner plus de détails pour la koyeba ni oyo to ko sala nini pe ko sala. Voilà to keno ko tia ba parents na maboko tongo et on a liboso la police na sima Gloire Mix na sima pour na koyeba nini oyo et pesa qui passe nde na baki na kotika dossier OET to bandino ba avancer le premier pas et la suite vous sera donnée. Merci beaucoup, restez connectés, restez scotchés, restez branchés. Il est là, il s'appelle Silai. Il faut défendre le dossier nae, la police ou atiki angote ati ango maboko. Nous accompagner na ba police. Pour que le bisika o wapi ya banani kovanda o saki dossier na la police qui ti na bisika o wapi ya mutaki pour na interpeller mutwana to yeba nini sali mwana oyo a se retrouver du banda. Et voilà toujours que c'est vraiment ba détail pour moi na ba réunion qui équipe nous matuza au moins Rotonda, merci beaucoup l'équipe pour accompagner. Merci beaucoup la commandant de nous avoir fait confiance. Et ça vous souhaite élément. Puis merci beaucoup na élément na motema malamu au nous pour na kokota likambo moi na o tisuka to koyeba nini to kosala soka kozonga kananga to kopesa bino suite soki pa kozonga kananga te akozala na biso na Kinshasa to kopesa bino suite mais to kena na bisika o wapi ba négligent qui est to ba détail. Voilà. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous vous saluons au nom de Jésus-Christ. Je suis venu avec les détails et les comptes rendus concernant ces petits au nom de Silai. Et dans les vidéos récentes, vous avez vu comment tout s'est déroulé. Il disait que son papa et le petit frère de son père lui ont abandonné. C'est pour cela qu'il dormait dans la voiture, patati patata. Aujourd'hui, nous avons réalisé une descente avec la police.
nous avons été accompagnés avec la police pour découvrir si c'est vrai ou faux. Et on était là, vous avez vu les images. Et quand on est venu dans l'endroit, on a interpellé les papas. Les papas fait son interrogation devant la police. Et voilà, après l'interrogation, nous avons suggéré de lui libérer ou bien de remettre cet enfant auprès de ses parents. Actuellement, son papa, il est injoignable. Nous avons réussi à rencontrer le petit frère de son père. Et voilà, il est avec nous. Il va nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé au juste pour que cet enfant soit un enfant abandonné. Bonjour, papa. Bonjour, papa. Papa, okoki kopesa biso explication pour na silai na tongo omonaki biso toyaki na la pulusu kozwa yo et to brutalisaki yo te yo ebi nyoto leki na kimia et puis yo pe oye na suka ondimi kozongisa mwana na ndako ngito ye bazana ni pa na yo. Mwana oyo azali mwana ya grand frère na nga propre, tata moko, mama moko. Tozalaki na ye na ndako moko. Alingaka kovanda epa na nga. Lors tovandi na ye na ndako na nga, mwasi ya papa na ye alobi ke papa na ye azoluka ye. Azongi epa na bango. Avec le temps na ye koyoka ke mwana azalaka lisusu kuna te bazoyokana na papa na ye te na mama na ye te akomi fazer. Mais selon ma comportement na ye ezebele soki na bandi kotanga awa donc elekelaka pe na biso parce que chaque jour bo bando koyoka ba rapport ya bayebi biso bakangi esika moko akenda koyiba biloko ya bato bakangi ayebi mikate ya bato ye akomi kokende donc akomi kolala libanda donc aza mwana moko très compliqué. Mais quel que soit ba makambo oyo aza nango responsabilité ezozongela kaka biso baboti na ye pona nini parce que biso nde tolukaki mwana quel que soit comportement na ye nyonso il faut tozalaka soumise ya koéduke ye mpona azwa mpe vi na ye bato ebele babunda na bango makasi koleka ntina comportement na ye oyo base retrouva nakutana na papa na ye natuna ye me nayoka sango yake mwana azalaka lisusu kuna te eza nini alobi na nga mwana wana aleki ye makasi ye aleki papa na makasi donc na koyeba na kiteti na makambo nyonso tala kaka pasteur abengisi bango na église yake bobengelanga mwana wana aya bokosa ata eke pasteur azopesa 20 000 francs mwana oyo azozwa audace ya kokoma na église kobamba mabanga na église wana na niveau moko na baninga na ye parce que bazalaka ekeri ozo comprendre donc akoma déjà aza neti aza possédé ozo comprendre biso tondimi na ki possédé na ye wana esalaka ngai pa place na moto mpona omona na famille na biso tomona mwana na biso akoma fazer likambo biso tokomona yango eza mabe mais ye akocomprendre yango alors que tomodire vi na ye il faut tozwa ye tokende na ye na ndako azonga avanda bisika bana nyonso to baza ozo comprendre mais nayebi te parce que asi ayebi déjà mbongo na ndenge balukaka mbongo est-ce que akotosa kovanda na ndako aliaka na tongo na pokwa ozo comprendre bakolo balobaka mato eleka mutu te ndenge oleki na age ndenge mpo oleki na pouvoir na butu mpe na moi donc oza na liloba likolo na ye soki olobi fanda il faut afanda ndenge biso tolibere yo ye boye soki omoni ye libanda ntango nayaki omonaki nazalaki accompagné nazali nga moko te nazali na bapolisier donc naza moto soki nalobi bakange bakanga ye soki nalobi ke ayaka lisusu na wenze place na wenze oyo asalaka wana te bakosalela yango donc na minute oyo yo omaîtriser nanu avanda makambo misusu oyo etali ke soki akoyoko te wana kokonte nango te mpo bandako eza bino me balabala eza leta leta eza biso bato tozobima libanda tozade soki abimi libanda buki mibeko biso totia maboko et voilà suite ezala na même tuna nange eza boye yo ndimi yo papa leki ondimi compréhension komikitisa ou bien koyeba oyo za nango papa ne pas na comportement moko na yo papa na ye nanga toza ndenge moko te mutu na mutu aza na comportement na ye ozo comprendre pour le moment je crois que papa na ye kuta aza na impossibilité à encadrer malgré makambo mosusu tokosolola place oyo impossibilité wana ekozala papa na mito na makambo ya mbongo nini aza na difficulté azobela kutu makasi aza na difficulté jamais nakozwa ye nakezongisele papa na ye te po akokima lisusu po kuna kolia na minute ekokende kuna ekokende compliqué c'est très dangereux kuna olinga bandolala ata libanda
oza comprendre ya azaki epa na nga alongwe aki epa na bango mais yaya nonda atindaki mwasi na ye ya kozwa ye aye kozwa ye bate na ye kuna akoki lisusu kuna te oza comprendre akoki lisusu kuna te lelo banda aya libanda boluki combien de fois po bomitungisi te nga nde mutu nasali effort po mwana azonga na maboko na bino nayebi te etanke bapapa boluka mwana combien de fois banda aya libanda naluka ye mede fois amonanaka te ye sikoyo amonaka nga ozo comprendre baninga na ye batu lere nazotuna bango babi amonaki yo jour wana abatamaki amonaki yo place tel abatamaki ozo comprendre donc ndenge boza boye soki bolingaki botia volonté ya kolandela vie na ye te ke mwana oyo tokosauve vie na ye toluka baparent na ye totiaki serie azongi epa na bango akotanga classe so akosala formation moko boye ase retrouve lokola moto alingaki avanda bongo libela parce que ye amonaka biso abatamaka moto abatami aleki yo na mayele yo okende ozwela ye wapi ozo comprendre nzambe na remercier quand même bino lokola bozosala mosala malamu ya koluka bana kobunda kozongisa bango ntina mandako ya baboti na bango quand même nzambe apambola bino mosala oyo bozosala oyo ala longue ekoporte bino mbuma moko ya bien parce que bato mosusu bazomona yango neti eza simple pe à l'aise koperdre vie ya mwana eza koperdre vie ya génération parce que ndenge aza boye akomi foiseur abanda kozwa bagilete soki akutani na bafoiseur ya mikolo abandi komela diamba la longue baye kobota mpe na foiseur bana oyo papa donc baza bana moko danger eza permanent vraiment donc il faut koluka nano kobunda na kose sacrifier na koluka mpe moyen nini yake navandiseli na ndako avanda na baninga na esika moko ozo comprendre ata lere azaki epa na nga azalaki na santé oyo te mais tala moto azundingi donc alingi nde liberté nde problème yango wana te baekole alete eza tokomi mpe na pene mpona bana bazonga classe bolandela ye bosalela coupe ya uniforme soki eza te bokozwa numero na ngai na osalisele ba uniforme na osombele sac bokomisi na ekole ya leta azotanga leta atangisaka ni ofele yo pesa kaka fufu susi lisusu eza boye soki place ozokende na ndako mama boyi mpo ndako ezaka ya papa na mama alobi akoyamba mwana oyo te azonga pa papa ni osuka ndeni ndenge na miyeba mwa badetail wana te ekosalema bongo te nga nde naza na mo adire na ndako nanga ozo comprendre akovanda kaka ndenge moko na bana nanga kolia pe ndenge moko na bana nanga différence ozala te ozo comprendre mais au moins comportement na ndeko déranger mwasi nanga maintenant oyebi kaka façon nini ya kogérer bango nyonso bavanda esika moko parce que zamba na liboso akovanda na ye te silai ozongi na ndako longola nanu elongi ya soki ya kolela soki ya nini batu balandaki yo bayokaki ndenge olobaki otikaki mpe koloba mabe ya papa leki te olobaki papa leki soki abimisaki yo na ndako ezalaki ye mpe azali na difficulté aza na bacharge ne yango wana apesaki yo nzela omilukela lelo ozongi na ndako ya solo sepeli ozonga na ndako bien balukela orphelina sepeli ozonga na ndako d'accord message nini opesa mpona bato balandaki video no ya liboso eza message apesa te yebisa bango kaka te ngai na ndimi nazonga na ndako natika mosala ya kifasin nga atiki na kolala libanda nazongi na ndako vraiment papa na bozwa ba oyo nani alala libanda oyo alala libanda ya kaka sikoyo nani d'accord wapi mutu nyoto alala libanda boya na ye merci beaucoup c'était ça notre souci papa kombo nani nga kombo na nga monsieur Dani monsieur Dani na tondi obotondi merci on ensemble merci. Voilà. Il est 7h à Kinshasa, tous ont réalisé des centres pour défendre
mwana oyo Silai bakonzi bangwana atie volonté mpona kolandela baparent na ye place baparent bazalaka accompagné na ngai moko Gloire Pembele mpona kopesa bino badetail mpe baresultat à propos ya makambo oyo ezodéroule na famille oyo na bando ya mwana oyo tobandaki kolandela na nkombo ya Silai. Là on y va déjà tozokita na baquartier oyo papa na bango bavandaka mama na bango bavandaka pour vous donner plus de détails mpona koyeba nini oyo tokoki kosala nini mpe ekosalama. Voilà tokenda kotia baparent na ye maboko ntongo ye wana liboso la polusu na nsima Gloire Mix na nsima mpona koyeba nini oyo epesaki mpasi nde nabaki na kotika dossier oyo te tobandi na baavancé ya premier pas et la suite vous sera donnée. Merci beaucoup, restez connectés, restez scotchés, restez branchés. Commandant, il est là, il s'appelle Silai. Il faut défendre le dossier nae la police ou atiki angote ati yango maboko toza accompagner na bakonzi mpona kokende bisika oyo wapi ya banani kovanda oyo esaki dossier wana te la police eketi na bisika oyo wapi ya mutaki mpona kointerpele moto wana toyeba nini esali mwana oyo asiretrouve libanda. Et voilà tozopesa bino badetail vraiment na barayon x équipe mobima toza uma ya kotonda. Merci beaucoup na équipe oyo accompagné biso. Merci beaucoup na commandant de nous avoir faire confiance ya kopesa biso mpe baélément. Puis merci beaucoup na baélément na motema malamu oyo boza nango mpona kokota likambo ya mwana oyo tisuka tokoyeba nini tokosala soki akozonga kananga tokopesa bino suite soki mpa kozonga kananga te akozala na biso na Kinshasa tokopesa bino suite mais toke nano na bisika oyo wapi banégligaki ye tozwa badetail. Voilà. Sawa.